Apanda. Dans la caméra. Capitaine Mayombo, bonsoir. Apanda. Allô. Dans la caméra. Allô. Oui, bonjour, comment? Capitaine Mayombo. On a béni justement pour que moi je suis des territoires des Féchis. Ok. Oui, dans les grands Bandundunda et Nakomela Kyo, ils ont un événement Mogo qui est incompréhension. Oui. Entre la jeunesse et policier, Massa c'est Bétami, entre temps Massa c'est Bétami, nous avons une guerre à l'est et au Luka Massa c'est mais Barobeta Massa c'est en l'air. Ok. Voilà. Et le Gonalinga est méga bosola na yo na waneza eloko ya liboso eloko ya mibale biso touti bandundu touti ko inauguré Institut supérieur des études agronomiques et vétérinaires parce que biso na bandundu tozali territoire agro-pastoral. C'est une initiative il y a excellence Boko Fabien aluki lokola nzala ekoti epa na biso il faut yebake ba mboro ba oyo boyokaki basalaki mwa succès balekaki mpe na territoire na biso bayaki na ba nyama mo boye ba nyama wana so bale matiti donc matiti ekokauka. Voilà eloko na ngaki tomeka kosolola parce que awa tozali bachene ebele balinga koloba bosembo te. Voilà yango wana nakomelaki yo mpe nabengaki yo. Ok, merci beaucoup. Alors rapidement si on se présenter au pesa combo c'est possible et puis na territoire au pesa combo na combo na yo na territoire bisiko zali. Oui, naza justement na territoire ya Féchi et sika toyeko ouverture académique il y a Institut supérieur des études agronomiques et vétérinaires de Féchi dans les grands Bandundu kombo nanga eza odon. Ok, merci beaucoup. Tozong rapidement. Tomoni pe vidéo ya Ozoloba Awa concernant marche ce qui to évité, mais est-ce qu'on peut la biso et banda qui n'engene pour que population abanda la marche? Oui, selon ma information biso tozali na yango ezali que ezala ki ne lenge moko boye ba meka ko s'accrocher na policier alors et sali un peu oui oyebi ba policier na biso oui oyebi ba policier na biso il y a des fois professionnalisme ezate donc bakoma banzambe ya kosala di n'importe quoi yango wana tango babeti président ya ba jeune
tant babeti président ba jeune alors babeti coup de pied na nzoto abiso ya mibali batexikile koti na kati. Pour les dernières informations naza nango bazui jeune wa président ya jeunesse wana po bameme na Kinshasa po bameka kosoigner. Ok, mais est-ce que vina eza danger te? Bon, tango mokeli oyakela biloko atia na nzoto na biso tango soki le colono moukou est déplacé, la vie est en danger quand on ne prend pas soin de cela, donc ça risque que makambo ekende malamu te. Donc tozo yebate parce que biso esali déjà je pense 4 jours depuis tokendai kofungola université wana, il y a la famine chez nous. On ne doit pas se voiler la figure. Nzaleza et pas na biso. Ok. Bana ba oui. Ok, mais sikoyo tomoni population et tomboki bazo sala ba marche wana contre ba policier ou bien eza bazo rolo basiko ba policier ba sala nini revendication na bango eza skoni. Non. Ba sali justement marche contre ba policier pour ba policier ba bandi ko beta masasi na banzo tali image ba beti masasi likolo zoyoka masasi ba crépitement ya balle ndenge zokoleka. Ok. Alors population zo senga nini kasi na gouvernement ou bien est-ce que non. Oui. Non, population ilukwa nini ndenge ndeko na biso Félix Soaze kwa ayemba population ilukaka balia bana batanga bakende na hôpital mais eloko wana ezalité. C'est ça le problème de la population. Bato bazali censé ya ko protéger bato bazo ko protéger bangote bazo ko intimider bango parce que la population, la police, oui, je t'écoute. Non, gouverneur, est-ce que gouverneur ya bandundu azali kolanda situation de près ou bien yepe azali comment na eza contrôle na été? Bon, justement na olobabouye, je pense que ba service compétente ba meki koyebisa gouverneur Willy parce que tozalaki na yewana tango tokei na initiative. Gouverneur Willy azali agronome de formation. Donc tango tomemi Institut supérieur des études agronomiques et vétérinaires pour y trouver solution. Bana ya territoire ya Féchi sous l'impulsion ya Excellence Fabien Boko Matondo, c'est lui l'initiateur, a créé Institut Wana pour que basala nini bana batanga bayeba mabele ninyo esengeli basala pour que nzala nakotika oyebisa yo. Je pense que na meka kotindelo vidéo kulutu na biso professeur Makelele alobaki yango nzale pa na biso et bandi vers les années 1930. C'était dit parce qu'il n'y avait pas de techniciens. L'impulsion ya Excellence Fabien Bokalobi va créer Institut supérieur wana et bimsa ba ingénieur batambola na territoire ya Féchi pour que tokoka combattre nzala. Voilà, moi likanisi nazaki na. Merci beaucoup. Mais problème ezali, c'est vrai nzala ezali na Féchi nengo lobby, mais à l'heure actuelle je crois au lobby makama mobondo baleka kuna. Mais à l'heure actuelle on a un problème au Congo que ba gouverneur bazo appelle assistance il y a gouvernement centralité qui fait défaut et aussi na éviter côté kuna soki ba autorité ba ko marapé ba ko maraté pour que ba souci à population. Oui, okoloba.
Exactement, ndenge utoloba. Depuis gouverneur Willy Yakwango ba nommé ye première visite na ye eza yangwana. Je pense pe azwaki ba déshydrata ya population. Okay. Population yambaki ba couche nyonso. Lokola tozalaki na likita yango te biso tokendaki mpo na université biso tosolaki na ye na lolenge na biso je pense azwaki ba déshydrata nyonso eloko etikali ke esengeli oyo ya yoki population yebisi ye ba couche nyonso. Donc yangwana aroluka pe amema likolo et pas bakonjo bakambara ye. Ok, merci beaucoup. Alors sikoyo bino bolobi boye kocha université ya agronomie pour aider la population surtout na agriculture aussi. Souci na bino sikoyo eza nini tant boye kocha yango message nini bolingi bo lancer par des autorités je peux dire et puis pour la population. Merci pasteur. Message na biso nini? Message à liboso ezali que muto ami lingaka. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngai na yo quoique ozali musika ya mboka qui est de la presse de l'investigation oyebi ndenge makambo ekotambola na mboka na biso. Donc biso souci na biso ezalaki ke tolelaka te. Soki tokolela tokobima ba fainéant, tokobima ba incapable. Parce que mobali ya solo azalaka moto oyo ayebi ke likambu songolo pakale koyelanga esengeli nazwa position. Fabien Boko alobi te et pas na ngai ça ne va pas. Siko na sa nini na créer loko wana. Soki na créer loko wana bana bazui formation ezali bana ya territoire ya Feshi, bana ya Kwango, bana ya Bandundu, bana ya République démocratique du Congo pe bandeko ya bamboka mususu. Nous ne sommes pas les seuls kozala frapper na moi fléau wana. Fléau wana toza frappé parce que lemboro baleka na bangombe na territoire na biso. Batike la biso d'insecte oyo ce qui suit moi et loko au mona matite kauki. C'est ça le problème que nous avons. Okay. Donc bakonjambo bakoyoka biso esengeli pe bameka kotala. Nous sommes une zone agro-pastorale. À l'époque, il y a Dialouchouka, Azaraki ministre, c'est à ce moment-là, Bangombe na biso na Feshi bakufaki. Bon, Yangwana, nous sommes restés encore très pauvres. La majorité des intellectuels de Feshi, ceux qui va se retrouver à Tani Université, parce que libota na libota, bazalaki na mwa ngombe, papa teki ngombe, mwa na ye na université. Okay. Voilà. Voilà, merci. Alors, message zanini sikoyo, est-ce que université bozo benga batubaya, bozo benga assistance ya gouvernement, non, message nanga ya liboso, ezali ke, bana ya Bandundu, bana ya Kwango, bana ya République démocratique du Congo, na bandeko. Parce que ezali université, bana baya batanga. Ceux qui bango batangi, yango ekosala ke tokobunda na bitumba wana. Okay. Donc, ça c'est la science. Ce n'est pas la politique. Okay. Ba politicien en mauvaise position, ba mekaki pe ko diaboliser biso balobi université wana eza privé te eza université à l'état oyo bana basengeli batanga bakozwa kasa pe bakozwa formation ya malamu.
Et ils ont offert gratuit des frais scolaires ou... Non. Oui. Non. Est-ce que l'université qui chasse les a offert, ils à l'État. Il y a qui Sangani, il y a Kumbashi, IPEN, ils ont offert l'été, ils doivent payer les frais pour que l'université puisse fonctionner. Voilà. En tout cas, un message capté 100%. Ceux qui paient selon l'évolution, il y a Makambo Eleki Nabandundu. Ceux qui vous ont information, vous avez un message, n'hésitez pas à nous appeler. Merci, pasteur Nzamba Monayo. En tout cas, merci beaucoup, Binokuna. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous allez juste interview. Ok.